Bandeko, mama YouTube, auti kosolola nangai. Alobi, makambu oyo naza koloba, ebongaki na tuna ye pote eza bongote. Alors place wana aza na raison, soki eza bongote bandeko, boyebake ezali buzz. Me lokola ngai pe na yebisieke na zwaki yango pa ya batu, alors alobi na nga, soki balobiki lelo yo ye akufi nga pe na koleka na loba mbala moko akufi na verifie te. En tout cas place wana pe aza na raison. A rappele nga pe avant abenga nga na telefone atindelaki nga message pe ezali ya solo alobaki makambo na zoloba Feli azwi makangu famille ya Feli eza komona yango. En tout cas wana nde azalaki penza na raison te a défendre famille ya Feli. Po soki ezalaki bongo, famille ya Feli baza na rien na voir, soki basepeli nango te bake kotala chaîne oyo ya cousine ya Feli na kanisa bakosepela na makambu oyo ya zotia. Mena oyo mama YouTube alobi makambo oyo eza bongo te, soki ezali bongo ifale na tuna ye alingaki koyebisanga ndenge ezali. En tout cas aza totalement na raison. Mena ngai pe nazwi numero oyo batindeleki nga oyo ebengaki nge pesanga message na tindeli yango. Na kanisa bisika zali na ndeko oyo atindeleki nga maloba bazali deja kosolola po bazali pe bayebani pe mutu wana bazo kosolola bango na yebi pete soki message yango ebotaki kaka bongo ou bien eutaki na bana membre ou bien eutaki na Rich Beauté ou bien eutaki na ba mama autorité ou bien ndeko wana azo fondango. En tout cas na yebite eloko nga na yebi kaka ndeko oyo apesaki nga message oyo na tindi photo pa ya mama YouTube na tindi pe numero na telefone aza ndeko moko transparente amonanaka normal ayebani pe normal aexplikaka nga pe vi na ye ndenge ezali yango na ndimaki malobani. Bandeko foko yeba ndenge eza boye na sololaka na pli de 50 batu oya Karine Mokonzi babengaka nga na sololaka na pli de 30 binemi ya Karine Mokonzi. En bref ezali boye batu oyo na yebi bilongite na yebi kaka telefone na bango. En tout cas maloba balobaka na kipakango te. Me batu oyo na yebi elongi na ye, na yebi Facebook na ye, na yebi mboka vandaka, na yebi vi na ye ya famille, na yebi bisika uta na Congo, to na Zaire, to na Angola. En tout cas soki na yebi biloko wana nyonso ata na yebeli yango na media. En tout cas etindaka na ndima makambu na ye kamwa muke po azali mutu ya kobomba mate. Neti oyo ayebisaki nga makambo oyo na kanisa ndenge na tindeli Karine Mokonzi numero akoki kobenga na tindi kaka pa na yete lokola Karine Mokonzi azali komitungisa pe po na Tigre Noir na tindeli pe Tigre Noir numero ya ndeko mwasi wana bakoki kosolola babongisa ou bien batuna ye soki inventaki yango d'avance modèle nga na saleli émission. En tout cas bandeko soki modèle na yokelaki yango na modèle na sale émission na kanisa na bato bayinanga bakokoma kolinganga bakopesanga ba bisou na kotonda na ba rouge en lèvres na maboko na matama. Ngai nde modèle nazo sala émission nazo balolango po ebebisa lokumu ya Karine te ebebisa pe ya Tigre Noir te. Mais naza ko protéger mingi lokumu ya Karine. Mais lokola Karine tang mosusu ayebaki te modèle na yoke lisolo ezape bongo ayebite po soko ayebaki modèle na yokelaki lisolo. En tout cas alingaki to solo lango na malembe na bando yebise ndenge na yokelaki yemoko alingaka mona modèle na sali émission ezapenza différent par rapport modèle na yokaki. Mais lokola ezali kambu ya kobombama ezali kambu moko ezanango pe na tina moko te lokola ezanango bongo te ndenge Karine alobi. En tout cas bandeko
ngai eloko na ego ebisabino ba video o na tiaki en tout cas ezawana ponga na longolaka ba video te me boyebake ezali yango te ezali makambo yo ezosalama te bobosana biloko nyonso oyo nga na lobi kobanda na oyo na bandaki ya Tigre na Kisasa ti na mokola lelo bobosana maloba tu na lobi pona Tigre na Karine Mokonzi boko yoka oyo ye moko Karine koloba ndenge ezali to boko yoka na matoi de bouche à l'oreille ndenge kaka boyokaka ba fuite ebimaka na bana membre na ba mama autorité soki ne kobima na ba 100% ya Rose Bobo ou bien soki ko bima wapi en tout cas boko yoka yango kaka ngai oyo na lobaki na yokiango na inventete na bongisi nde maloba bien sûr nazolobango ndenge na yokaki te ça c'est vrai soki na lobi ndenge na yokaki en tout cas wana ekosala crise ya kosakana te batu bakokanganga na bilamba bakende kotunanga nani ayebisaki yo maloba boye lakisa biso ye bakotambula na mabanga na bibende na maboko pe soki mutango alobi ngai pe na yokaki yango boye eza penza ya solo na kanisa na miniti wana boko entouré château na ndenge ya kosakana te mais sikoyo lokola eza bongo te tokumisa nzambe ezali bongo te alors ndenge pe naza boye naza na quelque audio même conversation oyo tobanda kosolola pamba te nga soki nazosolola na WhatsApp esalaka kopi te mais ordinateur nanga eza na WhatsApp en bref soki nazosolola même nazali na toilette ordinateur nanga kuna pe ezoloba même makambo nga nazoloba yango nde ekokosala kopi donc batu tu basololaka nanga na WhatsApp na telefone ndaku na telefone direct à maboko kopi ezalaka na kanisa batu bavandaka na Autriche bayebinga na sali plus de 20 ans na ba kopi ya ba telefone tango kutu digital nano ebimite mais na salaka ba kopi tina analogue elakisi kote kopi na leki memi Karine Mokonzi na kosala kopi yango wana oyo nyonso akomitungisa problème ezate émission ekoko bima na ba kopi ya makambo yo bolingi boyoka soki bokozana nango posa nga papa robo na zakakawa pona koloba makambo nazoyoka pe nazomona mais oyo mama YouTube alobeza bongo te bondimela ye pamba te yende mama YouTube yende bolingaka mingi na internet yende adominaka internet ngai papa robo na sukisi awa botika la malamu mbote kutu na pesite ciao ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasisa batu batampo ils ont tout lit on a tapé coach Gisnon aussi ça yoka tout lit maman bolimo lobi bolimo nini olimo ozasu a tobungi na kobima na porte te kobima na porte te te na porte te kombangu te bulunga maniana Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.